tabokota bandeko na nga na poto kuna ezande ya kobeba, na poto kuna ezande ya koinda, na poto kuna précisément na Belgique, eza somo pona comédien na biso Bobo Manoka. Bobo Manoka mingi tobenga kaye kaka tonton Bobo Manoka, le tonton international. R mosusu tobenga kaye le président Bobo Manoka. Bandeko na nga somo. Congolais likambo. Congolais place nyonso akendaka na makambo. Congolais place nyonso akotaka neka na makambo. Congolais jamais akoki kokota place moko boyesa likambo te. Wane kozala Congolais te. Congolais soki akoti, il faut batu nyonso ba sentir que non. Voilà, Congolais ye wana akoti na ndenge moko ya bien. Bandeko nanga lelo oyo toye lisusu na tonton Bobo Manoka. Qu'est-ce qui se passe? Nini lisusu bandeko nanga isomo? Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa moi si et kimayo ki mobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa maman kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Gavker aye na makambo ya kitoko. Bandeko na nga na boy na nga makambo keno. Ndenge za boy mama Etoiline mobali na nga boy nga kaka pona bandunda. La famille. Soki omoni keno bandunde bandi. Outi kobota bandunde bandi. Benga Gavker. Eza na batu mosusu soki a boti kaka. Akomi koya na ye munene. Mosusu wa comprendre te pona nini nazo ya munene. Mona mibali mosusu bakomi komona yo. Yango komi monene boy eza nini? Bandeko nanga ebele ya batu mabale kufa ka pona munene batu mosusu mabale kufa ka pona kokondaka yango ba solution eza nango na Gavker na système moko ya bien eza na bandeko mosusu omona boye aza na 30 ans ya pamba mais suki na ye nyonso ekomi koya pembe batu bakomi kokanisa keno papa wana za mukolo to mama wana za mukolo nzoka aza mwana mke bandeko nanga lobiko na yo pona basuki na bino ya pembe ezaka na Gavker. Gavker aye na makambo ebele. Gavker aye penza pona kosunga communauté na biso congolaise. La famille Gavker bo benga na lombangu nde likambo bo benga ba prikuna eza nango kitoko ba témoignage eza nango matakita batu nyonso o ba contacta ngai baza na posa ya Gavker asunga bango. La famille suka bazongela angaka pona oyebisanga mama Etoiline Ines TV. En tout cas grand merci. Gavker asungi biso na système moko tokos yango la famille na yepe koyebisa bino tokima na lombangu na Gavker place lobiko na biso ezali na système moko ya kitoko. Salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaissance, salut surtout les amis de Etoiline Ines TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien.
par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo toye lisusu na tonton Bobo Manoka. Qu'est-ce qui se passe? Makamnini et sali keno étoile Nines TV lelo aya ko beta masolo. Avant na kota na mwa mozindo, avant na beta masolo nyonso ka ndenge ezalaka parce que masolo eza mulai. Histoire eza penza mulai matakita eza nango mulai. Alors na boy na ngana zala mbangu tokende nanu malembe. Yango na yeko sensibiliser nanu batu nyonso asika. Toyebi ke chaque fois que tosalaka ba émission sika, bato asika pe bakotaka. Yango na yeko sensibiliser bino si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne abiso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos Makasim. Bandeko nanga kande na lobaka ezalaka toujours malamu soki ozolandaka Étoile Nines TV zala penza ya kovanda bisika nyonso ozolandaka nga zwa penza kiti na yo vanda tango ozovandaka wana tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Kote mosusu kande tokendaka talela PR mwa eloko kolia ezanga kanango te na système moko ya kitoko na profiter nanu kopesa mwa bambote mwa bamabanga ka ndenge ezalaka na batu oyo basalelaka biso kitoko owapi na pesi bambote nanga na ye moko Linda bukulu ya balinda bambote nanga na ye moko Madame Judith Diampoviza na pesi bambote na mama Lisi Pintu depuis Belgique mwasi nzambe mama moko msala nzambe ya tongo ba conseil matakita en tout cas ba mama bongo nde tolingaka na communauté na biso surtout na système moko ya bien na pesi bambote na ye moko mama Céline Kaba bambote bisika nyonso azali depuis Gabon bambote na système moko ya kitoko na pesi bambote na madame Vicky Mambonzo bambote na ngana mama Eugénie Zemanga bambote na mama Christine Lonongo na pesi bambote na mama Joséphine mama Titi et pourquoi pas mama Tina Sambia wana na silisi na madame Marie-Josée Tchala pourquoi pas madame Sidonia Siala. Congolais, Congolaises, partout aux alikotala biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Andeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino, contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba aux 8 terrains na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango yo na porte ya ndako na yo. Contactez ba numéro na biso oyo ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Bamapango yangoyo, bamapango akoteka yangoyo, la famille $350 ya pamba sombela bana na yo lupango mama. Mosusu eza ba mama mosusu ye na ndako alibala ezaka kolata. Alata ka maputa cher, alata ka ba bilamba ya sika o nyonso ebimi, ye il faut batu ba mona aolata ka ba bijou kutu koloba te. Mais bana na ye ata lupango amalonga ezate. Bana na ye ata lupango moko ezate. Yango bomona ka ba mama mosusu tango bakufi
papa atikali abali mwasi mosusu ntango obala mwasi mosusu bana bakomi kotelengana siko bato ya quartier balobaka nini bana o mama na bango bandolata me ntango mama bandolata eske mama azalaki na mayele ya koloba keno sombela bana na nga ata mwa lupango natikela bana na nga ata mwa lupango oyo ekozala neti héritage mpona bana na ngai. C'est le moment la famille tango zo kanisa pona kolataka kanisa pe pona osombela bana na yo mwa lupango bamba mbongo oyo osombaka bilamba matakita na bilamba. C'est le moment sombela bana na yo lupango banda kotongisaka malembe tu jusqu'à ce que lupango ekosila na système moko ya bien. Voilà. Tokota na makambo na biso ya tonton Bobo Manoka, le président Bobo Manoka. Ebele abatu toyebi ke tonton Bobo akenda poto. Jusqu'à présent, tant de personnes bamitunaka. Tonton Bobo akozonga ka mukolo nini to ake ko changer nationalité na ekuna to eza nini. Tolali tolamuki toye komona ka ba photo e ko tambola toye komona ba news. O to benga ka na anglais ba news. To benga kango na français ba information. Na lingala to benga kango basango. Basango ekoti matakita. Moto na internet. Problème nini o ndenge eza boye tonton Bobo Manoka abali mundele atie kutuna zemi pour que mundele wana apesa ye mukanda. La famille. Pourquoi premièrement tolingaka toujours et encore kobe sa réputation ya baninga? Pourquoi tolingaka toujours et encore kobebisa réputation ya baninga? Moto ata soki abundi makasi pona ko construire réputation na ye, il y a toujours eu de ce genre de personnes oya olamukaka na tongo alingi ka abebisa nyonso. Alingi kaka changer histoire to identité ya mutu. Et ce qui n'est pas bien. Avant to yaka ko poster parce que to moni yango déjà na ba Facebook ba page ebele balobi bongo ke non Bobo Manoka atie mundele zemi pour que ba pesa ye mukanda. To moni yango na ba page kutu ba page ya munene ba page eza déjà na ba 1 million d'abonnés. Mais c'est étonnant. Eza le sous bien te. Avant boya ko tia ba information ya bongo, rassurez-vous que tango bozwaka ba information ezala ba information moko eza sérieux et sûr. Pas que no boya na ba information surtout na ba page ya mine na bongo. Eza ko bebisa moninga réputation. Photo obo mona ezo tambola ezo circuler. Eza film moko oyo tonton Bobo Manoka na mwana mwasi na kubosani kutu kombo bapesa kingana kombo na ye. Ba o tourner film wana epai ya V12. V12 ebela batu toyebi ya zaka groupe na ye eza kutu muntu parmi batu o ba format Davina Apwa. V12 kutu sala accident c'était l'année passée ezalaki moi pasi mais comme Nzambe atikali ka Nzambe e yaki ko sala keno azongeli pe bien azongeli pe musala. Siko ba o tourner film moko kalate e kozala sur nos écrans. Yango siko na ba film wana nde ko sala keno kanenge ezalaka ba ma photo nde bande ko na biso mosusu bazwa photo wana bakomi ko tambola nango keno ndenge za boye Bobo Manoko atie mwasi ya batu zemi atie mundele zemi pour kazwa mukanda. La famille totika babiloko ya bongo kandenge biso moko ngakutu na yaka na ba information awa soki nanu nazwi information nyonso te na yaka koyebisa bino keno selon banungu ezobima boye mais information soki tozwi yango bozala toujours scotché na chaîne na biso tokoya pona ko éclaircir na yebisaka bino ezalaka bongo. C'est de la même façon soki omoni photo mutu atindeli yo photo ayebisi yo maloba eza te keno mutu kaka ye na maloba mbala moko yo pe fo salela yango émission yo pe fo panza yango te ezalaka bongo te. Parce que ndenge toza boye ka biso bapanzi sango ba intermédiaire tozalaka na capacité wana ya koya kotombola réputation ya mutu tozalaka pe na ba capacité wana ya koya kobebisa mutu réputation. Parce qu'avec nos émissions ici, il suffit seulement que émission wana etalema. C'est fini.
ata soki bato babande considérer mutu tel omoni pe bato bakomi ko considérer na ye mutu wana lisusu te. Pourquoi? Parce que eza na ba émission eleka eza na bato bakota baloba matakita. Alors okoki kozwaka photo te o bando tambola keno bobo manoka atie batu zemi atie mwana batu zemi pour que azwa mukanda te. Bolukaka ba information oyo eza réel pe exact ekosunga. Eza filme ba o tourner pa ya V12 batu o bazalaka déjà ba abonné na chaîne ya V12. En tout cas bozalaka scotché kuna kala mingi te bo mona film ango bo mona ndeko na biso o ya pembe bo mona pe tonton Bobo Manoka na filme wana bako jouer eza ne bongo. Tonton Bobo Manoka atie mutu zemi te. Atie na ye mutu zemi te. Nenga aza boye. Aza na besoin kotia mutu zemi pour que azwa mukanda te. Soki alingi mukanda akokika kobala. Soki tonton Bobo Manoka kande toyebi ya telemi kaka. Alobi ke na bala. Toyebi biso nyonso d'ailleurs mindele. Batielaka bango dot de. Mindele ezalaka na bango kaka bolingani bokena ba famille bo sali présentation et c'est fini bo balani na bino. Bozana besoin te que non il faut dot il faut mindele ezalaka bongo te. Siko bango balingaka nde mariage moko cher mariage moko ezala ya kombo. Yango mindele bo place na bango ya cher au mona ba dépenser ba mbongo surtout kolata. Kolata peza na bango wana nde balela fort. Mais bazalaka batu te que non il faut na luka dot il faut boye te. Boya ko souhaiter tonton Bobo Manoka atia mwana batu zemi pourquoi? Siko bino souci na bino za kaka tonton Bobo Manoka azalaka na bibota bota. Eza bien te. Bino batu bo tambola na sango oyo avant to yana ba sango sur les réseaux sociaux et surtout eza pour na réputation ya mutu ezalaka malamu to luka ba information nyonso. Soki bozana ba information nyonso te oto soki bozana ba information o eza nango exact te en tout cas kozala pressé te okoki ko garder na photo après 2-3 jours parce qu'avec information 2-3 jours okoki kozwa information nyonso mobimba nde okoti o exposer photo na information oyo eza clair et sûr oto lobaka tangible que oya na kokosa batu sur les réseaux sociaux ce n'est pas bien et surtout il faut kota la paix réputation ya bandeko na biso mosusu kandenge ezalaka na système moko ya bien penza makasi kande tobetaka na biso masolo kande topesaka ba information Étoiline Ines TV ayaka pe na ba conseil oyo apesaka biso ba mwa toli ya muke kaka na communauté na biso na système moko ya bien penza mingi makasi bandeko na ngai ya basi ba mama bisika nyonso bolandaka biso ba bisika nyonso bozolandaka Étoiline Ines TV ezalaka toujours malamu soki olati jupe olati robe na yo olati liputa ezalaka bien na se wana tiaka mwa cycliste olati mwa body na yo mwa blouse na yo mwa soki nini na yo okolata likolo ezalaka toujours malamu mwa sengle ezangaka te toza batu ba réalité eza ebele osalaka air mosusu soni botambola bongo omonika mama liputa ekwei tango mama liputa ezokweya bongo makambo nyonso libanda esalaka mwa soni esalaka pe mwa pasi ata soki mwa liputa ekwei peut-être ovandaki na mutuka mwa jeep etikali na mutuka ka ndenge ezalaka tango ezokita wana l'essentiel mwa cycliste na yo ya muke eza kuna esovaka pe esungaka biloko to bando mona deja ba mama na biso ya kala ba koko kuto eza ba mama na biso ba koko babandaki deja kolata ka bongo mais génération ya kilelo oyo la plupart ya ba mama o mona ka o mulunge wana ezalaka pona respect moi cycliste na yo ezangaka te tango ozolataka bilamba Congolaise partout ozali kotala biso toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko ezali na emplacement ya bien ezali plat
ezali baterrain oyo ezali na problème ata moko te. Ndeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino. Contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba ozwi terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozosomba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango yo na porte ya ndako na yo. Contactez ba numéro na biso oyo ezali affiché pour na beaucoup plus de détails.